Bonjour, bienvenue sur ma page officielle TikTok. Abonnez-vous. Maman Denise Nyakeru, dans notre pays TikTok, il n'y a pas de président ou présidente. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de pauvres. Dans notre pays, nous tous, on est riches. On a les mêmes niveaux, on a les mêmes âges. Ici, on ne dort jamais affamé, car les bêtises, c'est notre nourriture. Ici, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Ici, je mime la reine, parle bien français. Maman Denise Nyakeru, notre pays TikTok, a un degré élevé de la démocratie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un certain Kimberly, Danono, Bokecho, Président Zobrata, Gernaldine, Mervin, Marianne Toumba, pour citer que cela. Maman Denise Nyakeru, je vous conseille de payer les écouteurs car notre pays TikTok est miné d'insultes. Ici, le monde est méchant. Ici, nous, tes enfants, nous sommes tellement impolis. Ici, on va commencer à te zoomer si tu as des problèmes de dents ou des pieds. Ici, on va plus commencer à vous appeler la première dame. Ici, on va commencer à vous appeler Denise, la TikTokeuse. Maman, je ne suis pas sûr que tu vas supporter les miniatures et les commentaires de tes enfants. Maman Denise Nyakeru, on vous aime beaucoup. Alors, pour votre bien et celui de la nation congolaise, nous vous prions de prendre vos bagages et quitter notre pays TikTok. Laissez les enfants jouer. Je vous remercie. Beaucoup de choses. On m'a dit les longues comme la plus, non, comme le Bamakambi qui se passe pendant que le Bakala, Olive Lembi, ça y est, le Kota. Et ça y est, le Kota, parce que je vis ça maintenant. C'est faux. Beaucoup de choses sont fausses. Sont fausses. Aux hommes. C'est pas gentil. Oui, moi, mon bali, wana, ou yotanga, kombo, wana, Jérôme Sapi, aza, kopananga, jeunesse. Aux angi, ça y est, pongi, tension, pareil, mataka, et makasi, en toi, zoé, bisanga. Oyoki masa. Maintenant, bandeko na nga nalandi baaudio ya maman Denise Nyakeru bomona ndenge mboka ezokokambama na légèreté naotika bino polanda audio oyo direct na pokwa lelo nakeno mosala mondele na préféré tout sauf ça, pardon, tout sauf ça. Beaucoup de choses. On m'a dit les longues comme la plus, non, comme le Bamakambi qui se passe pendant que le Bakala, Olive Lembi, ça y est, le Kota. Et ça y est, le Kota, parce que je vis ça maintenant. C'est faux. Beaucoup de choses sont fausses. Sont fausses. Aux hommes. C'est pas gentil. Oui, moi, mon bali, wana, ou yotanga, kombo, wana, Jérôme Sapi, aza, kopananga, jeunesse. Aux angi, ça y est, pongi, tension, pareil, mataka, et makasi, en toi, zoé, bisanga. Oyoki masa. Maintenant, Bon, suite tout à l'heure. Mais audio moko kana sepe nango. Et c'est si kazo talisake, azo reconnaître que maman Olive Lembe, mambouni yon so bazaye koloba pona e. Mingi eza lokuta. Merci. Bonne journée à tous. Bato nyon so ko soutenir Félix et tu sais que dina maman Denise. Tant boroya ko défendre e. Boya rassurer biso déjà que bozata na ba 350 000, hein, parce que Sandra Babia Zouaki va 450 000. À suivre. De commit, oyo nyon se so le kalelo. Et puis, ezobi mawapi na muninga mwasi. O biso yebaka, mwasi a muta valeur, mwasi avant loba. Donc,
Donc moi si basala ye akobimisa makambo susu oyo mobali akobimisa na monoko, moi si na bo moi si na ko lobango te. Mais le lozotala na benga ye une dame na respect, une certaine Sandra. Une certaine. Mais ndekomi totali moi si ndenga zo beta monoko oyo na ba misu na elobeli oyo ba mama na biso balobaka oyo moi si akobala te, oyo moi si mabe, oyo moi si moyibi, kanga monoko na yo. La question que je me pose avant de développer makambo yo tuninga, est-ce que moi si on a alala kana mbeto na mobali? Oh. Non, na zomi tuna. Ils ont un rapport, pasteur Guy. Mais soka alala kana mbeto na mobali, aza censé ya kolala na sima ya mukongo ya mobali na ye. Ça dit quoi? Engelo bake muto mutao batelanga, muto mutao bombanga, na protéger na ye. D'où faut na respecter. Mutuna nga na otuna. Moi je suis wana. Poto so retour nango. Elle est comme ça. Abongo. Abongo. Est-ce que alala kana mobali? Kolala na mobali donc est-ce que babala ye? Est-ce que azana ndaku ya mobali? Est-ce que badota ye? Ba pesa ye valeur ndenge ba pesa ba maapasa. Que na konsa le loko yote pour na nini na sous couvert ya mobali nanga. Mais regardez une dame abimi na réseaux sociaux pour alimenter toile. Yakokomisa la très distinguée comme son ami. Regrettable. De komi tanemo na kolo banga bito c'est là-bas bimsano ba audio tout. Je ba bimisi nyonso bon ba yebisa biso. La dame là représente quoi? Banda kofinga Tshisekedi batu musu ba découvrir ye lelo. Parce que bele ba yebieta. Parce que tout le monde peut dernièrement à pasteur Guili, ba Paulette, ba Patrick Lokala, ba Yves Bouya, tous ces gens ils étaient autour de la distinguée première dame. Est-ce que ce n'est pas une erreur politique? Non, pas une erreur. Yo moko na intro autolobango. C'est une mère, mama ya mboka. Ako ina kimuntu ake na kimuntu wapi? Ako ina Grammy qui peut que na Grammy qui wapi? Grammy qui a insulté le président de la République. Président Banabitendi. Petu wana même na bakubo nga na ochaye kao. Petu wana Grammy qui même na baku nga na ochaye kao. Mais bakipa na bango yete. Bakumba yete balanda yete. Atambola kapé le 14 décembre to la ina epe na salle. Bakipa yete. Mama oya oloba na poto. Aleki ba propos oyo ba Peter Chani baloba. Aleki ba propos oyo ba Paulette Kimuntu baloba. Aleki ba maloba oyo ba Safu baloba awa pour la chef de l'État. Aleki maloba oyo ba Kabili baloba awa. Mais mamba zani on a te pona bango. Ayebi que il faut bozala. Pour Tshisekedi azala président. Mais oyo na benga même de quoi na par respect. Oyo ça manque respect très grave. Très grave de committerant. Et crainte nanga eza niveau oyo batapote pardon ba komeli na bassesse de commit tala ma batu ba fandi ba se comploter ndenge ni ba osala base moko oyo epelisa moto na mboka ba vandi pe ba obongisango. C'est grave hein yebisanga de commit moi ton frère nazala victime même ya mutapoto oyo natanga kombo na ye na munoko na nga na tombola ka eloko yaya. Nga pena jwa ba audio na bimisango. Nga pena jwa ba audio na bimisango. Mais proche na yo pasteur Guilo ko enregistrer na objectif nini? Na lobby c'est leur vie. C'est que bazaka vrai pasteur Guilo. Na lobby c'est leur vie. Yango moni de comics place ba biso ba misusu. Mutu na mutu aketaka biso ndenga lingi. Po oyebinga na musala achuda ko sala nga ba betizo te. Défaut ya président Félix na défaut ya maman Denise balingaka kosolola na bato nyonso. Soki pe banda osola na batu te mabe. Soki pe banda osola na lobi tala ba biso ba misusu oyo. To uti na mama te karamade so balabala na sayo. Ke lelo pe na vanda pe bo première dame abenga anga. Po to kutani place nini? Hein? Po to kutani wapi? Parce que gili vanda boni boyi na ndako boni musala nde komiti réponse yango mais oko bimisate otu na mutalala kana beton yeyo to mutu mususu comment zo changa mutu lokola ngabo ye nga première dame o changa ka mutu lokola nga
na nani na nini na eloko ni liboso na ye. De komiti lelo moi si moko atelemi pour manquer respect na mama oyo avanda na ndaku na ye azotala tele ndenge biso so totalaka aotala un jeune garçon leki na biso bauti kokole na toge azoyambango alongoli toge alatisi mama na ya te kaka mapa. De komiti image lelisa Maman Denise, une orpheline de père et de mère Mukolomoko. Hein? A-t-elle lobby? Oh, moi na longoli to jalatisi maman lobby yonde muto sisi classe. Njoka maman vendeuse de pain. Na balabala. Donc mbongo a mapa pe si to jabinga na o mérité ngote maman joie. Mais moi na wana le logo yo kazotanga na États-Unis. Ce par là. Grâce à Maman Denise. Ce par là. Que maman yako joli kanisabi maintenant. En tout cas, il faut yaboye tocha maboko. Il y a un de konabiso kinois. A ote kama papa a lancé message na première dame. Première dame message comme lié le quoi mutunyonso. Abima kaka na tongo moko bo abina keta ande ko na pa olukanga. Yoka a olukanga ana besonanga. Ba soda ba yeko toka yete. Bande kwa mama ba yeba kangise munoko te. Batu moko ba yeba bi yo keba na yo. Mais maman ye moko akiti abi kaso banda ko lukangati nga yo na ye bo pesa nga kiti na vanda boni atali ma papa abi o na zelango béton pe ajoute pas que ndobwaka e ko peti na ndaku po ala kisa mobali neke na kenda ko tala ndeko moko mobali atekaka ma papa abanda ko komelanga abi président tali papa batindela ki o yango yo songolo omoni yango na yeli président. De commis lelo tokozwa maman ndengo wana wapi lelo une certaine Sandra. Mais ozomona awa ngape fona za protégé par bango. Pour muto bako sauver nga na marankamso batu komo kanela nga awa euza bango. Ah si vous avez raison. Ngapi na prometteur bango pona ndao bakeso oyawa bokuta na tana bango na Christelle boy na boabite sivi na poto na mona bango te. Mais so lingi bafuta billet ndenge yozo ya boy boya na bango ata boya avion monte baya na kipe bango. Mondinga lobi. Ah, ya ona bako changa na zana na mona nga numéro ba Christelle wana mengai neti na yebi ba mapasa na sima na ona ko benga bango pesa yo. Ya ona biki o changa na beti to sola so ba ko zo moi une semaine à congé to ata 4 jours. Tanga na zana kin bango pe ba ye na mimi bango pa mamu. Baki pe bango bia monya paksa Congo ba ko pesa bango mbonge beleke awa. Ngonga vérité ya na komi piaka mikolo na pays. La salle tellement pas dépense na ba poche na ngamoko. Obi? Ngapi na santé kwa mpiaka. Na komi mpiaka leki na nga na ko satenga linga lokuta te. Pozo mona ba dépense nga na sala na sima mkongo na ye na yebisaka ete. Okati. Te kopesa matière lokuta te yonde ozoluka mukanda na kombo ya Jacques tika makambwana. Jacques Tshisekedi ayebi yo te Maman Denise ayebi yo te. Ngana la mutali boma mais na yo mutu ozoluka mukanda na kombo ya Jacques. Tika Jacques abatu Jacques la obi batebele na Bruxelles batanga kombo ya Jacques me bayebi Jacques Tshisekedi te. Jacques Tshisekedi asala na pénitentiaire azala mukozi na pénitentiaire. Jacques Tshisekedi po place asala yo kanga na zoyebisa yo. Jacques Tshisekedi place asala jamais Jacques Tshisekedi akota boloko. Jacques Tshisekedi abunda te na vie na ye. Amo mbalimo ezala batebele batanga komba Jacques Tshisekedi bayebi ete. Yo yebi yo oyebi Jacques oyebi Jacques Tshisekedi. Oyebi ah mais Jacques Tshisekedi yo yebi oyeko yeba komba Jacques Tshisekedi la 2023 mama boni boye ko mama tala sala ngunda bwaka ngunda meko boma mboka te mama s'il te plaît muto azaka na papier boka lisungunda te. Oh mais yo ndenge za siko ndeni ba bisinga ke yo ozoluka mukanda na komba Jacques. Ah au monde ya parce que Emilia mama sanga ofinga ye mais na sunge mbongo ebimi yo poso melanga cycle okomo pesa ba condition ke mbongo nyose ekoka boyoka voice ya kolanda Pona peso ndeti combien? Kipsanga komela ka pona peso ndeti combien? Yo zino ata 1500 nene ya omoni mama aza muto akokosa te. Mama yango na yebisaki yo nga naza frère na yo na pe secrétaire ya mama.
yango na baki na obetelo nomba bato ba mama zosunga bango na Congo wana te parce que so na beteli yo lobi nango za neti makambo no pe lobi na obeta de fois na za secret na bato ya liboso après yo pe pour mona ke chupete afrenanga mama so alobi bongo saveti elle peut faire au salango au kokisango de jamais promettre moto que makambo elali ye peut-être au moni lere 1500 ekoti na binene na mbongo ko zwi wana okoza mbongo asikle mbongo asimo osango business so pesa 1500 nene agange besi bate soki bongo tikala nango na nene ngambongo na lengela ngoti ngambongo côté mona lengela côté moi mbongo ngana tindelo $2000 na Afrique de mbongo ngana lengela ngoti donc okopesa ngana so basikle okopesa ndebo moni mbongo lere bimaki na kisasa ya suka leki na ngana biko pesa leki nembongo nyoso te bimisa $1000 otia carburant no parce que otika ki musala na yo oye kozela mbongo na bambouteillage ya Kishasa tellement leki na ngazaka mutuka ya munene nga bimisa $1000 opesi leki ne 5000 tia $1000 carburant après leki na ngaso bimisi $50 apesi leki ya nene ya tellement baza bato lokoso ya mbongo asombe sur afuta mo taxi azonga nene aboya ta leki nazo $50 pa futa taxi ozonga kaka leki na ngeso bimisi na $1000 na bisa ka zoda bimisi $50 pesi sur leki nene ya pa futa taxi zwa niveau ya mutu ya congolais mutu nyoso za ko kabela te na vie Tout ça, on a choupette ma samba, l'imsangai, et à camarade réseaux sociaux. Nous sommes réseaux sociaux, absolument kota kota, et bien comme tout le monde coloté au kota kaka. Nous avons proposé à mon amour un vidéo dans la TikTok pour bloquer en Facebook. Et mon amour un vidéo dans TikTok. T'as l'ingé à commenter. Mais la mon a je peux me marrer l'icolo. Nous avons maman choupette. Papa ka maman là, papa si ma samba l'imsangai. Mais bon niveau nene azosenga bolimbiso me bolimbiso lelabi na senga kika pona zombo me nzamba obeta uti nzamba obeta yo na senga ka bolimbiso ya kopona zombo mais tu es voleuse femme tu es tellement voleuse nene hein parce que vrai azala kabongo te même attention maman Denise alinga kabino mais soki aoki makambo nene akoprocher yo te atokumisa maman Denise nenge nini oza déjà très dangereux. Pour maman Denise a dit que mbongo ya muto azoka na pasi akoba mwana ba pese mbongo ya montabo mais lelo comme si ko Emilie Sandra lelo susu yaya omoni ba maman to bundela ka baza bazoba te baza mayela ko réfléchir to kanga bango mituna bango te parce que balinga kabiso ba pe na ba famille na bango mais aux autres ko sala ki yanke maman Sandra na besoin 11000 ans eza promesse eza nyongo zo niveau ya mwana mwasi abo boyo kasiko voice maman Sandra o atindela ki nene pour na yote entre bato makambo ezala kaka ozaleki kana za mukolo elekaki nango elekia ozande kuna lelo so likambo komeli auto sepela pete ba erreur eza bato mosusu nde baotiaka biso mais moi je n'ai rien contre toi sindela coordonné comme ça lobi na otindelo quelque chose siko botuna siko nene voice wana sikoyo o alobi ke mama Sandra babanda solo la mingi te mama Sandra sala ka voice ngana tini botala siko place olo baki mama Sandra baki akofantsa Denise nene atia audio wana ki akokitisa Denise na se libala ne ko kufa nene fatia video audio wana pour mama bando tindela nga ba audio ngana transférer pa nene ape atindelinga ngana transférer pa mama Sandra bongo ndezalaki parce que na bando ko kende na nene na ba audio parce que na mona ki déjà ça très dangereux pa mama Sandra pour afinga ye mais bozo na bola monyo so mama sali ata reconnaissance ya bola mo ezate baki po awa mon écran mizarate western nan pe ba blokanga dans la soirée Cambourg na kimi et puis batinga na ba agence na biso banda quoi ba agence ba MP ça on essaie sur le pays par singa on a payé tal batingo na ba agence na biso banda quoi ba MP ça pour harmonier comme ils ont raté rien ils ont raté ils ont resté une mais